Ok, on commence. Totondi mino botondi batata ba mama bozaka penza wana ebele partout à travers le monde pour na kolanda masolo ya politique na ngambo ya Congo Impact News comme déjà au mesano na biso ya mokolo na mokolo ya kosala ba analyse par rapport ya situation actuelle ya mboka na biso. Voilà pour aujourd'hui tozali penza na esengo mingi ya koyamba oyazali mokambi ya parti politique Congo en avant mona mboka Medarka Kolongo na venait solo la penza to koyoka pe makanisi na bango étant que président il y a Congo en avant ba ko kanisa ndenge par rapport à crise ko régner ça permanent na kati ya Lamuka. De l'autre côté to komona FCC c'est vrai qu'il y a maquillé les arazarango mais ba ko préparer ba plan na bango ba ko se préparer petit à petit pour na kokoma bongo na maponomi o ko ezali prévu na 2023. Mon amboka Midar, ça déjà entré. Bonjour papa. Bonjour maman. Tellement mambote ma petit ici. Un mot na fidèle internaute à travers le monde. Merci beaucoup. Je suis votre frère Médard Kankolongo. Je suis présent à partir Congo en avant. Na pesi bango mbote merci pour l'invitation. Au pesinga poto solo na bango. D'abord, motuna so ayambo mona mboka Midar yo mona ki boni ndenge ni boni mokolo ya et aussi ko leka to na ba réseaux sociaux le lenge invitation ya ebengi ki bongo le président Eli oyo batala muka topé bato ya SID babengaka Martin Fayulu babengaka bongo na cour d'appel sibitement lobby na ba pourquoi to moni ekomi o annulé. Et tant que mon analyste beaucoup bon ngana zelaki déjà contre yango omoni biloko wana tonyoko maki yango mingi na bokozi ya Kabila mutu aza libre ya kopesa ba opinion na ye parce que on a accepté la démocratie veut aussi elinko ba contradiction alors on ne peut pas tomber aussi bas que to banda kosala biloko to kondanaki lobby. Mais c'est que j'ai regretté démarche wana oyo bande konabiso bazwaki o Félix a la mise en accusation et elle ko profiter en réalité na bandeko ya FCC. Alors je suis contre démarche wana. Mais bino sou bozaki déjà bozaki pour vérité des urnes so ki mona mboka Fayulu lelo lobete denga asali démarche na beaucoup comme sous contre et est-ce bozana posa Fayulu azo ngwendo wana par rapport à vérité des urnes ou bien boza pena na besoin. Ngai na li président ya parti, j'ai réfléchi Congo na ko biso que na moya lelo Fayulu ye moko sa miko senga ba réforme pour na élection 2023 ngoko lobeke makambo na tele kaki mabe to komi comme nango dans le passé. Le plus important. Il avait dit ça à Genève, non? Il a pardonné. Il se projette maintenant dans l'avenir. Le plus. Il y a un gonde na moni nyamu nyamu ya fait c'est kotaki na kati. Zo mona clair mogo za na makam. Or pour le moment, ngana lobby. To ke ko pesa FCC makasite bato lobaka oh non mais Félix moko aza na FCC. Félix aza na FCC na coalition. Bango baza na ba député, yé aza président de la République. Mais kokenda kana chemin ko zongi seni ntambo mwamba président de la République pour tenanga organiser ma ponami Congo na le bongo te. Donc tous à l'ensemble de trouver consensus en fait que ma ponami ya lobby ezala malam. Êtes-vous de même avis na ba oba koloba ete mon amboka Martin Fayulu déjà batwa FC to ba Kabila déjà azana sima. Il y avait ba contact ngana ko saka population te pour ngana ya solo yango wana. Il y a eu des contacts et c'est ce qui a même bousculé parce que ceux qui m'attendent il y a qu'un esprit déjà tant que point de presse na poto mais le rapprochement et salami te trouver ba réforme tout suite avancer et ba tokelo on ba diviser biso comme d'habitude ba ko bimisa woto ba ndosala ba élection président indirect on m'a dit bazalaka ba bête binoku na se ba préparer comme mususu et c'est ça comme ça il travaille. Donc moi je pense que moi mania munia moi so ko la direct ndongo lobby na population mais quand on ko meka ko manu la pensa madame est-ce que c'est vrai que le président l'ancien président Azad derrière makambo ko leka lelo na la muka na tiema ina munoko temana na ebisaki yoke ba contact et salamaki comment analyser le discours ya Martin na poto na tangwa komi yawo
nako to de mutuna Martin reporter ki ko ya na yo yebaki yango asa no saki ka ko ya après ko reporter le plus important ce n'est pas de nous fragiliser Kabila nous attend à chemin wan to banda ko potana biso na biso a préparer ka bakuna ye na ko senga kinya na bato nyonso mais bayeba ke chemin wana eza biso to go gagner te soki to na confrontation to mikitisa total la passe ya ba congolais to trouver solution pour na kotombola mboka na biso eloko nini penza na lolenge pena mbutu mutezali na kata la muka po zali moko na kata la muka na ite soki po se retirer lokola mona mboka mukebai na ko ka makambo wana mais oyebinga na ko regretter avant batu ba mona mukebai ko réagir ngai moko na zalaki na émission na canal presse tango ndeko moko ya lamuka ako attaquer ni mukebai na émission ezali mercredi passé na ebisie awa mukebai alobi na yeka ke naza d'accord te na likambo wana afingi te za démocratie mais yo ye na etando ko banda ko sosola ye awa bino go bandi nde na yebeli mukebai ako répondre na kebisani ye donc moi je pense que qui pense que la démocratie n'a pas les ramboter. Bon, c'est très grave et c'est déplorable. Maman, yo to salina yo. To kotania président, attends moi 1000 francs, mais là ni mai. Nazana passe au sungingai. Et puis si na raisonner le sous, si na moni le ya oh, yo ko le boton de na sungaki yo. Te la kabongo te. Donc ngana ko se bato bali okende na lolenge wana batika na biloko wana parce que na peki seki bango bafingani et puis boko le bango te balobeli pendant 4 jours ako le baté ngai moko na c'est seulement important pour réagir face à ma différentes accusations yebisa d'abord Kabila Zali vraiment un vrai politicien parce que Kabila tout le monde a Kabila ndenga kambambo ka c'est vrai que na ba faille mais amene ko répondre les lois obima mutu ya répondre na mundu ya répondre na mundu yo mais les lots to lamuka yo de la kana Cameroun je te comprends na ba preuve te non yo mo ni rosite on a preuve te mona mboka mama tika ninga na ibite ba ba biso mabanga te mais mona mboka mama to kende le kambolo boko ka kolongo yebisa lelo Kabila na preuve azoko mama tika ko nyokola ngai bana foto ba kolanda abimi un vrai politicien jusque là a gardé silence na ye na ba 18 ans il a gardé silence il a gardé silence mais lelo comme kaka moi mukebo mukamate cours d'appel maintenant est-ce que mutako peut sous confiance dans l'opposition to benga ka ba opposition ba parti politique to zango belé to be confiance ba tchaka na ngambo FCC voilà o lobi tigene ngapena loba pa yo lobi Kabila répondre kate biso to répondre kana malo Kabila ko répondre na mundu Rosia agenda déjà ka panga la agenda wa yo to kana mboko te fleur shaba ya agenda wa ili kitu bantu biso to bakana maloba te na comprendre burna biso to na pena kala kamwa kanishuka pena biso c'est ça bongo te mais le to kotala IDPS c'est ça la IDPS parti au pouvoir moindre mutalobi moi to se mettre d'accord to se mettre d'accord non bazo kanga nani yesanga bato bakangi pour ne plus mo désinformer ka bakangi nani to kenda pendana de camera de pièce par pièce bako tinda ka ba invitation le lobo nani le zongi donc mutako ba susu te siko chance ni pema ko pesa pesa opposition on ozangi ko lo bawa bakange ni kamera azimbonga batika niye poka bila bandu kutika mi na comprendre yo za côté batu bazo kakanyaka bakangene bango te non eza bongo batindi invitation pas patience sayiba yali mabe batindi invitation pas OVD ya wenga yo ko tambola nzela mabulu batika tata wana les na yebaki ke za bongo te mais quand même pour na yo ko betela au moins le président actuel Maboko na misalo ko sala makambu ya mboka eza ko betela ka batu eza droit na ye ça peut il est payé mais c'est ça que il est payé pour travailler pour nous j'accepte de l'encourager à ça la makambo eza na intérêt ya ba congolais net lobby tata moko bandiko kanela ngao ya uyeba ngongo ya leta umba na SSPT yo zo mona bakanga yo nza muyibe nde bakanga yo lobi ake makala on est faire encourager donc ça ce qui invitation ndaka ni bisa bien yo tigene biloko côté la batouane la démocratie c'est la contradiction mais il faut la recadrer ce côté na bandego bako attaquer c'est la mukeba c'est la ba mususu mais moi je te dis je les avais prévenus mon toi dans la première sortie médiatique ya mukeba il n'avait pas attaqué personne
Alors kaka keno ntango abimisi ya mokolo na ya suka ezalaki kokitisa mpenza mokonzi le président eliti koloba ete $50 adetourna $50 na ye bomo ete bapoliticien bato mingi mpenza baza dessus. Donc yo na comprend donc soki ye bafingi ni ye ke ye aza moto ya pasi pourquoi abimisaki yango. Il faut toujours dire la vérité. Balobi ke etango azalaki na makala la crédibilité d'elle, il faut les rétablir. Pourquoi on peut bâtir des gens qui TV que non, tout n'est pas comme Makila est gagné. On pose un problème clair. Qu'est-ce que le tribunal n'a pas combat politique? Non, oza na ngambo déjà. Oza na ngambo. Nga nazo peso conseil yo za okotela kana bato nyonso yebisa bango voilà bakende soki muto poser problème répondez-lui par rapport à likambwana ata osungi muto na kuku tikani ko bimisa yango. Le président élu ou bien Zali Mkebai? D'abord, ceux qui ont tali, l'anda va intervenir quoi salaki. Quand ils sont opposés, il y a un monde opposé, il y a le bakeno, mbongo bazo le bakeno, nazo basunganga, nazo langate, nazo reconnaître mito, ba pousser. Je ne suis pas qui a basa tagana, un seul mokabe zo tomena le bakeno, beaucoup qui connaît na schéma ou na teli malamote. Donc avant de voir, il ne fait que se défendre. Gaza nangambo mututa, il muto za nangambo ya nangambo na bato kolanda ba comprendre nangambo. Toko sa musala na biso mona mboka kakolongo. Liso nini penzo komona état de droit et que ça vraiment en marche. Bon, il y a des choses qu'il faut encourager et des choses ceux qui gagnent ndenge ya bien to encourager ou ya malamu to kotelemela yango. Topesi bino penza matonzi mingi po bozaka toujours wana pona kolanda penza actualité na ngambo topé analyse ya actualité na ngambo ya Congo Impact News. Voilà Ezaki Bongo mokambi topé président ya Congo en avant Medaka Kolongo na epena to sali penza analyse par rapport à la situation politique actuelle ya mboka na biso. On se verra prochainement. Bye.